Mbote bande ko balandi ya émission réalité vérité zali émission na bino oyo et la kisakabino ba vérité pe ba réalité oyo zali ko circuler na mboka na biso République démocratique du Congo ezali pe moko chaîne oyo et ça la ba découverte ya makambo o mususu ebombana oyo toyebaka te et kama maka toujours na mwana mboka RH Mukanzu autrement dit moto na Nzambe mwana mama Sarah et papa Théo na Kweti. Là je tiens déjà à remercier mon équipe technique. Je vois des gens Francine Noblé derrière Bilili Moutasali qui image a bien boué et commencé par une bune. Pourquoi pas toi mon boss Gaël Tikeva na Kati à Paris, moi à Paris à Tongo, Bambo Teno et Ongoana. Je salue aussi Reine Pembe na Kati à Paris, moi Sinzambe, moi sur Zanga Mbanda, Zanga moto akoki ko contredire rien na lisolo ya beauté. Donc toza toujours awa les autres qui sur le terrain pour que to découvrir pe lisusu bande ko na biso basala ba cercueil. Souvent les gens disent souvent que musala ya bato ba cercueil ezalaka nango na lifuti te. Eza musala moko ya pamba, c'est pourquoi to lukaki les autres qui to sa descente to kutana ndeko na biso na kombo ya maître Jansi pour que to développer naye na lisolo etali musala na bango métier na bango. Yango zolanga déjà invité Nangai na pese ba bonjour nae. Bonjour. Bonjour. Maître Jansi, boni santé. Santé za mo malamu papa boni. Nzamba zobatela, boni musala. Musala ezoke na ngola nzambe, nzamba zobatela. Nzamba zobatela toujours. Maître Jansi le loto kokuta no pour que to sola par rapport ya musala na bino to lingi to bandinge bato baloba kaka bakino ba mesana ko loba keno musala na bino ezana lifuti te ba mona ngo musala mo ya pamba. C'est pourquoi to linga to sola na yo o expliquer biso nanu biti o etinda yo eloko nini etinda yo kende kosala musala ya ko fabriquer ba cercueil. Merci pour la parole. Musala oyo eza métier nyonso lokwa ba métier nyonso oyo eza na domaine ya menuiserie. Bato oyo basala ka menuiserie presque bango ndi basala ba cercueil. C'est pour cela ngata on a 6 classe natangaki na silisi après l'étude na mona ke fona kenda atelier na kenda atelier ba branches ebele yana bato basala ba meuble yana ba kiti ba mbetu mais biso koto to sala ba cercueil franchement ba cercueil. Donc na côté atelier na yokola musala une affaire ba 2 ans on a ba misala nyonso finition ya cercueil nyonso ndenge zalaka. C'est pour cela au moni lelo na koma pe mettre atelier zali musala zo salama yango to évolue. Merci beaucoup maître Jansi. Yo moko pona ki na ko sala musala ba cercueil. Mais pourquoi pona ko sala musala ba cercueil ba ndeko no miso ba pona ba ko sala ba kiti, ba pona ko sala ba mesa, yo pona musala cercueil pourquoi? Est-ce que cercueil futaka bien ko leka ba sala ba kiti ou comment? Non, na pona ka musala cercueil te po efutaka te. Po musala ba kiti pe futaka. Musala nyonso za na lifuti nango. Zandika sadipa ya oyeba musala nde ekoti lombongo. Soko yebi musala donc vous en facilité ba client ba ebele ozala na mawa batu po cercueil za eloko ezaka mawa. Donc ça synonyme ya mawa za fetité. Donc oko aider batu yango na kinda nga na domaine ya cercueil. Po ba mettre musutu moni lelo ba mettre mususu basala ba meuble ba nini ba mettre ba zebele nga na ponena nga cercueil futa te mais tout musala ya maboko métier za na lifuti nango. Et non que cercueil za mbongo ebele ke ba misa mususu te. Merci beaucoup. Boza na combien de sortes ba cercueil bosalaka? Toza na ba sorte vraiment mo ebele o ba catalogue ezali ba image ezali ba sorte za mo ebele to sala ka ba bombe cercueil bakunda Papa Wemba ba cercueil bakunda Nelson Mandela ba cercueil bakunda ba Marie Misambu ba cercueil ya vitre ba cercueil ya tôle ba importé aka donc toutes sortes de cercueil ezali donc tout ça là vraiment ba cercueil ya qualité bien. Ok, merci beaucoup. Siko soki nde tolingo sala bombe ou sa tolingo sala cercueil moko ya muto azali adulte na mwana muke esenga bino nini na nini? Non, cercueil za ba détail mo ebele, cercueil peleza détail ebele, cercueil les canon par kosoma mabaya na machine ko raboter na machine, musala salam na machine et atelier bakati na ba mesure. To sala ba mesure standard, to sala pena ba mesure za ba
pour mesure standard ezalaka 2 mètres tosalaka msu ya 160 donc 1 mètre 60 1 mètre ya bana ya 10 ans 12 ans ya bacommande mpe ezalaka bacommande ezalaka bacommande eza rebele ndeti ya mwana 10 ans esenga combien de bamatériel nini esenga bamatériel nini osala yango matériel fo mabaya euta machine ye bakangi donc mabaya CT triplex eye na barabote na machine eye na télé tokangi caracas. Deuxième étape il faut bachango soin. Troisième étape il faut masiki yango bacha pembe o babenga kalisilu. Quatrième il faut bacha ba couleur. Cinquième il faut balatisa ba garnir o to benga garnissage na kati za vraiment propre. Bacha ba vitre ba finition nyonso ba mettre bazali ba mettre Jonathan ba mettre Jacques o basala musala na kianza ba arme lu bango tu bazali. Donc na ba ponçage ba mettre ba kaki baza ba champion libéraux bazali. Donc base pendeza mobile donc mambutu eza bien po nyonso sala ma bien. To kunda presque ba te belé na mboko na biso to sunga pe ba te belé. Merci beaucoup, Maître Jancy. Nous continuons toujours dans cette émission. On a profité déjà de Sambote na Bradu Lofalo na Kati à Paris. Donc, mobile ya maman Aïcha Katembo na Kati à Paris. Ya bino ngwana un bon couple au bato bazozo exemple nango de temps à autre. Donc, bon mais la bozalaka toujours bongo et ça la vraiment bien. Merci à toi aussi. Tony Kalala na Kati à Paris toujours. Ya eu ngwana. Maître Jancy, tolingi siko toyeba. Soué na bino ezalaka nini tant yo longwa na ndaku oye na musala na yo soué na yo ezalaka nini bato babela bato bakufa pour que yo oteka ba nini na yo ba cercueil na yo ukoma non lo sambo ezalaka te ke obimi na tongo lo bakeno nzambe apambola yo bato bakufa non eza ndenge tosambelaka ndenge bato nyonso basambelaka na tongo nzambe batelanga journée na ngai nakende musala nasala musala nazwa mbongo na olesa ndako donc tosambela te ke bato bakufa jour musuku na nzela tondoke na siake na Corbia tokoma na station tokitabwe couple famille batuninga bino lo samba mneza bato bakufa nga c'était cette fois-ci na yesa ba collègue na tout tosala tosambela asute totaso bato bakufa tote mais lo sambo za rateke bato bakufa ko kufela mutu ndeko zana eza moi choc na mutema zama passé donc to lingate ke bato bakufaka te biso donc to lingate bato bakufa le samba. Merci beaucoup Maître Jancy. Est-ce que musala na bino muto occupé ko tangela métier oyo akena petit na université? Oui mais menuisier à université ba maître bazali na ba kishaso ba kit belé ba meuble belé ba cercueil belé zo kende grâce à ba menuisier mboko domaine menuisier zali au continue ngo utanga yana ba papa responsable. Chaque branche il y a un responsable ba papa ba twatangela bazali donc musala loko ya maboko loko ya menuiserie eza musala mo ba ventité eza n'importe qui te ko ya sa menuiserie et surtout ba arbiso salaka lelo batu ba yeba moni ke ba apprécier non c'est que musala ezali musala oyo bino et permettre à bino pe bon nourrir famille na bino par exemple kotangisa bana na bino kokota bango ba université koliesa bango malamba za la bonne santé. Oui bien sûr tozana ba marié ba cadre ezana mutalungwa na mutongo na ndako nena alliance aye musala métier na yango wana aya pe bwa longolela makati teni musenzi lukwanga na nango donc tenya musala tenyo ligina veste na valeur donc aya pena longola yana ba cadre ba famille na ba famille bazobo comme na musalo ebele famille donc ba famille ebele oyo ba osungama bana bazotanga classe mamutu nyonso tout donc même mora donc nzamba zobatela musala zokende benda donc bato bazobika na musala lelo to komo mona bandeko bakomi ko préférer ko somba ba cercueil zo uta libanda ya mboka ke oya biso moko to ya bino moko bozo fabriquer awa pourquoi parce que ya bango ezalaka durable na si ya mabele ya bino yumela kate ou comment tamba cha cercueil na mabele mutatikala na 7 ans à vérifier. Non, batu baloba keno ya bino aso asombi ozongi après 2 mois okende boye so bo pikoli place wana au mona ngo lisauté mais ba cercueil o emporter zo uta libanda ya mboka et ça la même ata ba inane na sia mabele est-ce que eza bongo comment mais biso kutu wana banzita makasi kolika ba mboko ezoti na ba cercueil wana un derrière et ça la mana na nzitete et ça la mana ba poussière mabaya ba che col
libanda wana ezalaka botala mpe biloko bachinois ti omona yango très esthétique omona yango bien donc wana kombo nde ebangisaka biso ebangisaka bato oyo nalobi biso en général oyo mutu to aimporte azomona ke eleki non biso osalaka eloko ya qualité wana mokolo bakodécouvrir mpo bango bato du domaine te nde bakoyebaka te mboka na biso mosala mpe nde esalamaka na nordre mpo biso tosala eloko ya bana mboka tokundaka bana mboka. Musala ya cercueil maître Jansi osalaki yango na influence ya batu oncle mutatindaki yo papa mutatindaki yo kende kosala yango bien ka po na Congo musala ezate yango yo sepelaki se lancer na musala ya cercueil. Oh non eza po na mboka eza bien tete eza na baneno na école primaire na tangaki na komi na humanité na silisaki yako koma na tama boye mbongo ezomonana te eloko mpo osala ya te nazali na papa na nga papa leki na nga moko azali mpe daa na atelier aye ekomone Marius trésor nguya napesi ye mbote koto aza ye nde mutu ambanda obendabenda nga kutu yaka boye nazokima yaka boye yaka oyo bana métier oyo nakozongisa université yaka bavakansi yaka na nde koya na nde koyeba na nde okenda na komamba olatisa kogarnir wana azokimaka wana soki na ki atelier te epa na ye na pokwa suka nazali kuna epa na ye. Vraiment depuis omiko tia na musala oyo ya kosala ba cercueil ba avantage nini okuta nango? Avantage tokuta nango ebele po esunga pe biso na baka ebele toyeda pe bato ebele avantage eza bongo po tosala bolamu pe tosalaka bolamu toujours na ba famille oyo bakoyaka victime na liwa na domaine ndenge nzambe asalela liwa toyedaka bango ba avantage. Et puis ba difficulté ni beaucoup tana nango na kati ya musala na bino? Ba difficulté ya makasi ezaka nde koyoka mawa kosunga po oyo eza eloko esengo te biso nde mpe toyokaka pasi bato balobaka o te artiste fera eloba bato ya cercueil bazwaka mbongo na esengo me mosombi asombaka na mawa nayoka banzembo wana ebeta na Kinshasa RDC toyebi mais non ezalaka bongo te biso mpe tozalaka na mawa biso nde tozwaka kaka eloko mpo ezala bien baconnaissance bakoya bamonake non mutu mpa akundami ke eza pena eloko moko ya bien. Est-ce que musala oyo kosala ba cercueil sala ka osoni te ndenge olekaka na quartier ba obela yo musali ba cercueil nde to leka oke olingi mwasi bo yo kutu te esala osoni te? Bon eloko nyonso ezalaka soni ebandeli mutu tu eloko esala ye na ebandeli te seke akosi ebandeli ezalaka mwa soni omona bamonaka na tenya sali te wana ntango na ndekola musala na ba 2012-13 wana babende wana nga na atelier nayokaki elamba osoni mo batindo kende wenzeka tolamba na atelier ozobanga ozoka soni mais lelo musala ekola nakoma maître donc nakoma préféré elamba oyo maabokila kutana nanga nango kia kutana nanga propre ni eloko na poche donc wana nde eza vraiment mabe donc. Merci beaucoup maître Jansi tozo continuer toujours dans la quartier émission na biso on a profité d'un peu sambote pa Bradil au Fallon na quartier à Paris les Parisiens o leki bibali nyo satelema na ngoya ya yo ngo wana mobali ya mama Aisha Katembo na quartier à Paris et pourquoi pas toi Olga Mpasi la fille à Catalo la naturelle maman na Farel Gigel ainsi que Christine Chanel na quartier à Paris ba o yanga na lingabino toujours boza motema et pourquoi pas toi aussi Kazar Congolo na quartier à États-Unis moi na États-Unis ya Tongo bambote no yango wana tozo continuer toujours nde to lobai na bino biso chaîne na biso eza chaîne ya ba découverte to pesa na bino toujours ba réalité ezali ko circuler na mboka na biso nde ka bande ko balobaka musala ba cercueil bato basala ba cercueil bazana importance mon côté bazana tinate c'est pourquoi yango to kitaki sur le terrain pour que to solana mettre na biso Jansi pour na koyeba ce qui a solo vraiment musala bango ezalaka na tinate ou ce qui a solo vraiment musala bango ezalaka na tina tozo développer toujours na kati ya émission na biso maître Jansi. Est-ce que bozala kapé na fier ya musala na bino ndenge biso ba journaliste tolobaka je suis un journaliste ndenge bandeko ba avocat ba lobaka nga nazali maître avocat ndenge ba soldat ba beta tolo nga nazali soldat ou policier bino pe bozaka na fierté wana kolobaka no nga musali ba cercueil. Mais oui bien sûr toi na fierté wana et surtout fierté da sous na famille na biso po to eda ba ona biloko ebele ndeti ngabo na famille na ngai. Si un problème, ba benga ngai. Na kebo na tali problème, na sali loko bien, qualité à bien. Famille sepeli, donc fier eza ngai. Donc musala na biso
ils ont la fierté mon corps donc bah tout bah y a un dernier hommage ya bah décider maman arrêter musala pende salami côté ka circuit na bino na prix à combien moko ouais bah circuit ça dépend modèle na ça ko tout liboso ya ndet tout ça ba bomber ba semi mais tu as la qualité ndet biso en atelier tout ça la circuit 300 souka mais na maison 450 pour un ndet on a exposé on a 400 000 francs ou 400 dollars non 400 dollars 450 dollars na maison ça dépend ba coupe 500 700 c'est que ça ba qualité na ba qualité pour na ça dépend ba prix elle quoi na on ce que tu as exposé ça quoi na mesa Thompson donc Thompson a na prix na pour ça dépend qualité circuit René Pemba na kati ya Paris moi si azanga défaut bandali nzaka tina suki René Pemba yo yango wana donc na osenga ka ba soutien na bino na osenga ka ba conseil na bino na osenga kaka bo appuyer RH Mukanzu pour que ay ba conseil la bino toujours musala malamu tozo continuer toujours na kati émission na biso na ndeko na biso Jancy maître Jancy conseil nini okoki kopesa na ba jeune kinois be bandeko oyo balobaki musana bino eza na importance mon côté conseil nini okoki kopesa na bango pour que ba longola conception o etikala na moral na biso ba kinois to ba congolais mo ba jeune oyo bazo trangale o ba kinois baloba ko telengana ko yenga ko botola ko yiba ba bloko batu mais baza ba aventurer pour musala ezali métier ezali ata ministérité ata domaine ba sécurité mais ba métier zali faut qu'on apprendre quoi attacher na loko moko na métier moko pour vous aller bien biso lelo tous les jeunes à cercueil tous les jeunes à sala musala à sala kama bete ezako tu ba jeunes ba féliciter ba maman ya bino botoka bena na moya ya bino bosala musala bien nzamba pambola combien de bénédictions soto zwarate pour ba mona ke ba jeunes ba boya mabe ba luka na bango musala ba sala musala ba idaka batu donc tous ala vraiment na mabete surtout biso ba jeune musala ba ope bazangi musala ba ya biso to formaka atelier zali ba maître bazali to formaka penda élève ti ayebi pe musala comme pe maître un mot de la fin na yo puis numéro de téléphone na bandeko bazolanda biso merci na sepeli mot de la fin za batu nyonso o nyonso ba ko soutenir biso batu nyonso ba na posa sa ba business batu nyonso ba na posa ba circuit en gros en détail biso tozali batu tout o baza na posa ke ba kota bana na ba télé baza formation ya kosala circuit contact na biso ezali 082 65 80 799 82 65 80 799 wana eza numéro na biso oyo ego permettre que ba problème na bino tout ezala résolu tona ba circuit ya sort na sorte en cas de problème en cas de nyonso en cas de aka biso tona service complet mabulu na biso donc biso tozana tout bana na croix biso tona tente décoration croix cercueil corbillard libulu biso tosomba de tandi na biso tukundaka bato so tozi musala so tozi cop allo tukina famille bamoni eloko bamoni libulu emplacement ba croix dans tout service complet ezali. Merci beaucoup à toi, Maître Jancy, d'avoir répondu à notre invitation. Tu comme vraiment na suka émission na biso. Tu kana pesa mbote na président na ngai boss étudié Vagael na kati ya Paris. Donc bande ko nyonso boza na posa bozo ba réalité, boye ba réalité zo koleka na mboka na biso. Bozo ba information ya bien. Bo s'abonner à la chaîne Abisso au Betikaka Gaël Tikeva TV okukuta biso wana pour que o raté ta information mon côté. Merci à toi aussi Reine Pemba na kati ya Paris. Moi si azanga tâche bandali nzaka tina suki aza toujours ye aza incomparable mutako comparer na yo azala kate ozaka yo moko na jar na yo. Merci à toi aussi boss Tony Kalala na kati ya Paris moi na Paris ya Tongo ya yo yango wana pourquoi pas toi Simplice Kanzadi na kati ya salon ordinaire na kati ya Paris ya bino yango wana na ozilaka na sentir bino ba conseil na bino ba soutien na bino yango nde salanga vraiment bien. Quant à moi je vous dis merci, on se retrouve prochainement, bye bye.